Bonjour, bonsoir, bana mama, ça départ, nyonso bozwami, c'est Noela TV na pesi bino bambote nzambe na lola abomba pe abate la biso. J'espère que biso nyonso toza bien na mawana ngulu pe ya nzambe. Balandi ya Noela TV babone ya Noela TV na zine Europe na Amérique. Pourquoi pas na pesa bino mbote te, j'espère que nzambe na lola azobomba. Wana Karine Mokonzi encore azosaka na soste. Donc ya komi ko benga mutu nyonso maboma parce que bino moko bozo lukele ka ba problème. Tika benga bino baboma. Maboma penza ceux qui bomoni oazo ko sala zéro donc champion yende. Albi bino bokole kate mutu te ngongi te ezande ye. Mama ya YouTube Karine Mokonzi la baronne otie tembe omoni yango soki otie koni bakotia yango na moto me ye soki atie beton moto akoleka te bomonaki bino moko na misu embimona misu 2 jours kaka asali publicité abeti na kati ya live 10K atiaki libaya donc arena Karine Mokonzi la baronne mama ya YouTube mama ya Arieta la star ya Noela TV fanda na yo mama elengi boye mwasi ya longola lokola Karine po akoma lokola nani en tout cas to ebite bana mama ba congolaise en tout cas mona mwasi bofinga ke na soni to longola make-up parce que bien boloba ke non wana eza ba maquillage atie yango mikitoko te to longola maquillage Karine aza mwasi kitoko to boya te bandeko soki mwasi aza bien mutu aza bien soko lobi aza kitoko ekolongolo eloko te okobakise eloko pete bino moko bozo mona mibali bazo lela pona nini alekaki Karine Mokonzi te ezosala kipelekese na kati ya réseaux sociaux parce que Karine aza wow aza mwana mwasi vraiment atelemi omoni ke mwasi bofinga ke na soni parce que aboyaka bino awanga na bino yango bofinga ke na soni Karine Pandora olio fanda na yo te yo eloko mutu nyonso oloko taka kozwi mutu asali boy oloko ti ozwi donc omoni neti ke aigle wana nde noko na yo nde yaya na yo nde tata na yo nde nyonso mpo na yo non azali mpo na biso nyonso artiste na biso congolais oyo azosala fier na kati ya mboka na biso alors yo ozala te wana soki omoni ngunge eleki kuna yo pe oyoki ya yokanisi Karine akofa sukali me azotala lobi ke non oye na 12h ye na 12h1 aye oye na 13h na 13h2 aye donc akotika susu mutu te passage te ke bofinga boloba azala susu wana sombre alobi non nakobima te Karine alobi non trop c'est trop maintenant nga moko naza wana na kati na bino naza infiltré pe na kati na bino donc oyo nyonso bokosala naza wana ete ya yo mama azalaka mama donc ozomi te na place ope yaki mama te donc ozomona kaka oza kaka Karine Pandora nakende ko répondre Karine Mokonzi ozwi ya yo batama boma ozoyoka kuna alobi batama boma parce que bato bazokoloba bla 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 bozoloba ebele bozoloba ebele sans contrôle sans kotala batalaka ke bazomona yo kaka ke boyebi kotala boyebi koloba Karine alobi nga na ye oya koya nga pe na ye oya kotia nga pe na tie mais moi na tiela bino yango penza eza te parce que moi ba musique kuna ezoyoka na tiela bino ka moi son moke boyoka moi son ndambu ka moke boyoka ekosala boyoka Karine Mokonzi donc Karine Mokonzi nde botala mwasi boye mwasi nzambe mwasi kitoko boye bofinga ke na soni bana basi oyo bofinga Karine Mokonzi na soni entre autres kaka moke kaka boyoka kaka Karine Mokonzi moke kaka musique pe ezoyoka na kuna bozela na kotela bino yango ereza na ebandeli
wana la baron aza na koloba bon lukela la baron ba problème bino moko bozo lukela la baron ba problème moto afandi na ye moto afandaka na ye mais bino bozo ya kolukela ka ba problème po ayaka koloba après bino susu bato liboso bolobaka te ye azalaka na ye respecté ye boye eza bino moko eza bino moko bozo tumbolaka Karine afani na ye bozo tumbolaka ye moto alingi koloba te bozo benga ye ya koloba eka koya abimisi na kata munoko na ye bokomi kolela ken tomonaki yo moko moto banda kogangawa toza na bavosi ya mama na yo toza na boye siko Karine amoni pe trop c'est trop aye akitisi 10 000 personnes Arena Karine mokonza kitaki moto nyonso amonaki na 2 jours abeti yango publicité wana na 2 jours aye kobeta 10 000 siko moto abongo boya kotiela libaya bote libaya azui ya lambeli yango siko yo moko memaki kobandaki yo moko pe oye koloba oye kolela te olela te parce que ete ya bino na réseaux sociaux oyo boya te pona kobimisa makambo mosusu po blessé moninga mosusu oyo bando koloba boss abanda kotia Arieta Misapi boye yo moko olobaki donc opezaki bamo wana nyonso te otalaki paramètre nyonso wana te ke toza na Europe soki mondele alobi ke alandela ngo bien Karine mokonzi alobi ke alandela yo pe yo oza na Europe olakisa place batiaki mwana wana Misapi est-ce que okoloba ngo okolakisa ngo yo monte ke mwana wana za bébé okobimisa maloba na monoko na yo abongo te mais obimisaki yango sans pudeur otalaki te ke nakoko bimisa nini pete mais obimisi yango olobi siko Karine pe aye ko répondre aye ko loba ya Karine de elelisi yo ya Karine de se rappeler yo susu makambo o ya salaka ozoloba ke bakendaki na équipe nationale tina ndako na bino kokeno ko filmer ndeko na yo o aza malade oui malade nzambe moto apesaka moto nyonso apesi ye moto akelaki biso ye pe moto alingaki ndeko na yo soki azalaki na defo wana eza nzambe bako koseka te bako kofinga te eza mabe mais yo moko obandi susu yo moko obando ko ya na ba life
ozo défendre ozo kitisa Karine Mokonzi or que Karine Mokonzi aza mutu o bozalaka na ye bien bobetaka na ye kati bien mais oye kokitisa ye na kati ya réseaux sociaux okanisaki nini ke ye ndenge okiti yo wana ndenge alobika koloba te parce que tomonaki batuna ye na émission songolo mpakala batuna ye kie na Dimi Belao est-ce que bozalaka be bozalaka te aloba pona nini aningisa eka moto alongola kaka chapeau alobaki te parce que alingaki te po ayebi ke bolamu pe eleke ebele alobi ke asimba ye pe na liboko parmi bato nyonso bapesa ye liboko basimba ye Dimi Belao pe azalaki na kati alobaki te siko mutu abongo ndenge boyebeli Karine ndenge azalaka ke oye ye pe aye mais mutu wana alongolaka ya chapeau akitaki bitu na sotomonaki donc cela veut dire elobaki ebele mais bino na côté na bino na kwe na bino botalaki yango même pas boye bobandi kotumbola boye bobandi kobimisa benzir n'importe quoi jusqu'à maintenant pe alobi na ye pe eloko te jusqu'à maintenant afingi pété mais aya koloba kaka vérité kaka rien que la vérité mais epesi bino siko kipelekese esali bino pasi siko bino bokanisaki wana bolobelaki yende asalaka na motema te ya mosuni lokola bino ken piana pardon ken ete ya bino ke bosalaka ba émission moko ya bien ya nombre ya bien po e blessé muninga mususu te po e pesa pe muninga mususu pasi te po ye wana bozo ko blessé pe aza mutu lokola bino aza nzete te pe aza libanga te aza mutu ako supporter te aya ko yoka ke ndengo zoloba ke est-ce que Karine oyebi ke Dimi Belao mama na yo awutaki mama na yo aleki awutaki États-Unis akota peka na kati ya hotel wana yo kotaka. Est-ce que nyonso wana? Est-ce que maman na yo azana bavosa maman na yo? Est-ce que oyebi nyonso wana? Mwana na yo bakota ye misapi nyonso wana? Azape mutu kasi. Asa mutu. Donc bino bobosani oyo nyonso bolobelaki ye, bobosani nyonso obo fingaki ye. Donc yende sango, yende ezalaka bongo te yepe aye koloba. Afingi na yete alobi kakake maboma atangi te boye te alobi kaka bato maboma ndenge bino botangi ko mama na ye pe atangi ko mama na yo pe baza bata maboma bayano bata maboma donc ye pe atangi bo bimi match nil elo kolela wana ezate comme ye moko pe aleli te bo supporter Karine Pandora supporter pe parce que yo pe otumboli Karine supporter oyo nyos Karine oya ko sala pe na kata ya TikTok supporter bio nyos bo sangani na kata ya TikTok supporter pe parce que bino tumbola ye bozo banda ye pe aza babate ye pe aza zobate aza pe na munoko yango aza ko zongisela bino ye kutu azo loba na mingi te lakisa bino kana basini ke botala kaka alobaka na basini mais ezosala bino pasi moto alela te moto akima te mpona kolakisa ke na réseaux sociaux ezalaka te boya mpona kolakisa oyo bino boza yaka opesa oya yo yaka olakisa de quoi tu es capable de faire koya kolakisaka te ke nga na yebi ebele nga nasalaka ebele nga namonaka ebele te eza bien te Karine azo invité na ye me bino bozo kotoka ye bozo zongisaka ye kaka Karine azo boya na ye bino bolobike ke yaka kaka Karine azo boya bolobike yaka kota kaka sikoyo azo kota bo supporter parce que bien bozo bandango bo supporter muto akima te bozalaka wana en tout cas c'est Noela TV ba bisou nzambe aboma pe abatela biso ndenge ezalaka kaka po biso sans nzambe franchement mubulu donc sans nzambe tokosala eloko moko te biso toza bana nzambe donc il faut totalela kaka nzambe wana yango wana toza ya ye il faut tolobela kaka ye en tout cas c'est Noela TV ba bisou na bino nyonso. En tout cas, ba bisous Karine Pandora o pe Karine Mokonzi donc ba kombo ya ndenge moko bo bundana nango yeba ke soko ye nango Karine pe ako ya bo bundana nango supporter mais yeba ke Karine aza
azana batu na ye na la Chine na ye bokita bomata la Chine oye la Chine eza pona Karine kite mata la Chine baza en tout cas la Chine baza la Chine mambote ba bisou bo partager bo aimer vidéo na biso bo liker et ko ça la biso bien makasi la baronne toujours la baronne mon toi qui mate OK c'est Noela TV nazo tika bien bye bye bisous la famille au revoir.